Meilleur ve na balandi nyonso ya Mag FM ya mokolo lelo oyo ngai Henriette Futila nazali na présentation mbote na bino ba papa ba mama tikete kimia e umelokati ya mabota na bino. Tofongola basango na biso ya mokolo lelo pona koyebisa na bino ke courant ezali talo mingi kuna na province ya Kasai yango esali ke Lusha e dénoncer yango. Makambo ezali kolekana na Kasai ye kosepelisa baikete na yango Lusha section Kasai na ba organisme msusu ya société civile bakana kibongo kosala protestation pe bango basengi bongo départ immédiat ya gouverneur ya province Dieudonné Pieme Tukot po eteye azali kotalisa bosolo te na we etali bongo lotiliki na kati ya province po ete na yango société d'électricité du Congo EDC na mukuse yango nde mesana kopesa bango courant na ngambo wana kasi makambo ekolekana ya mbalo ezali normal te pe o ezali kosalema ata député moko te to pe gouverneur bazali na maye ya kosala te kasi na yango nde population akonyo kwa na yango batalisi ete société yango ekotekela bango bongo courant cher pe bakataka yango tango nyonso balingi pe compteur yango ezali bongo ko varier na $1,500 na yango basengi bongo na ba élu to pe bakambi ya province bayeba na kotelema pe bazwela bango solution na maye yango ezali bongo ko sepelisa bango ata soki mokete. Asbel Arche de la Paix et Kabola Kibiloko ya kolia et pas ya ba orphelin na ba orphelinat ebele Chris Mukuna pesi biso ba détail. Mama Alice Ali elongona présidente ya Asbel Arche de la Paix Mama Adadi Lukula Sindimbi basangana ki pete bayeba na kopesa sourire na ba orphelin oyo bautaki na ba orphelina ebele awa na ville province ya Kinshasa susi na bango lokola basali na nzambe balobaki bakoki kotika fin de l'année oyo boyete basangala na ba orphelin oyo bapesa bango sourire po ete bango pe bazali ko mériter yango lokola bana nyonso botala bino moko lolenge ambiance ezalaki ya kolia ezalaki ya komelezanga kite pe na suka na yango bayebaki bongo na ko remettre ba cadeau to pe ba jouer pona bana oyo bazali na posa ya affection na amour maternel oyo bango bazanga indépendamment ya volonté na bango. Mama Adadi Lukulasi azanga ki ya kolobate tolingai kaka toza na bango elongo poto yebike Noël ezali tant moko oyo bana nyonso basepelaka mais et arrivaka ya deux fois bazala même pas na muto oyo akoyi koya ko fêter na bango yango wana omoni lelo to sanganaki pona to mekampe ko kabola ta mikate na bana na biso. Motivation, je sais même pas, c'est ce que la Bible nous dit. On fait ce que la Bible dit. Na lobi merci mingi na bato ba bomba bango. Poto mona bango bonga en bonne santé eza na bato ba soka soin na bango. Ce que ça vraiment na bato na oloba merci eza na bango parce que baza na ba soutien te. Omoni ba mama o no sozo mona, ba sala on a effort personnel. C'est pas le temps te tongeli bango ndako. C'est pas kaka bango mona mutema na bango bazui bandako na bango bache bazui bana mais comme na moment moko makoki et suka bango. Ba yeba même peu loni a osal. Donc ce que ça na message jewana ebongaka nde boye ofandi okanisi kosunga pe kokabola ya kolia na ba orphelin esala keloko yo oyo dépensa bambongo ebele na kolata na komela masanga to pe kosalela yango makambo mususu ozwa nini kasi kosunga babola to pe ba orphelin ezali bongo kodefisa nzambe. Population ya quartier Ngomba Kikusa bazali menacé na érosion moko ya munene basengi lisungi ya bakonzi. Yakoka mwanzela e bukana tozali awa na UPN bisika nini érosion oyo tobengi libengi e gagné bongo espace e buki banda ku batu balongwe na quartier oyo pona libengi oyo bozali komona e sali bongo mikolo ebele ke soki likolo indi a bango pongi ezalaka te po na ndenge akidiba oko sutuka boye na nzoto na molimo nyonso deja etolaki na kati ya libengi
yango wana na ba effort na bango moko bazali ko kangisa mwa eloko ya muke na tina ete baye babongo na kosala canalisation ya mai po ete esoulager bango muke libengyo e bana kosila oui zanzela oui o mona ezanzela oui ba mezo ekwela o mona te ba mezo ekwe ebele watu bakima bana bien que liwa na ezana no mais ba mezo ba tu ekwe ebele na kati ya lingeo siko ma quantité ya mai ele na kati ya nzela ebele yango ekozili libulo parce que banda mungu to banana obuna muke c'est depuis 2010 ou 2008 hein, qu'on a commencé à bundi na kati ya lingeo tozalaki bien tango zambe zalaki banjete ndezo ko calmer moi mai yo calmer mai mais tozo kufawa mai nyoso zuta likolo avenir bois di wana tina ngambo na bango kuna njene na bango ya mai yango yo to kufiawa bateki mabele baoteka mabele akishasa na désordre esika koteka te bango baza koteka libule bandi na mai bake bateki kuna moto akei buka siko utongi te mbula aya kuti terre jaune ale afongoli njela ya mai commune ya Ngaliema ezali commune munene na ingomba mokonzi Kinshasa pe yango ezali na ba siège mingi ebimisa ba député ya ndenge na ndenge commune oyo kasi bao bazali ko fanda na kati ya commune o ba kolela ba mimoni que bazali abandonné na oyo bango bazali ko vivre po ata mutu moko te akipaka makamu na bango to pe akotaka makamu na bango esali bango pasi nde basengi bongo na gouvernement provincial to pe gouvernement central baye babongo na koya na secours na bango po ete kimia ekota na mabota na bango. Lelo soki otamboli na Kinshasa okomona ke ba commune mingi courant ekoma nango na système ya mari de nuit et ya kaka na minuit ekendaka 5h bolanda commentaire ya Chris Mukuna. Tozali na engomba mokonzi Kinshasa oyo bana Kinshasa bamesana kobenga kin label kasi kin yango ezalaka label soki mwinda ekopela oyo tobengi courant to pe électricité kasi mikolo yo constate osali ezali ete dans presque 24 communes ya Kinshasa SNEL a servir babone na e malamu te talandeti awa tozana masina bipai nini bango balobi courant ekoma pasi soki bakonzi bata ya biso bakozwa bitata solution na courant po biso to courant to mona yango te toyoka yango kaka eyaka yango pe te mais bata SNEL bazoya na bafarti kopesa to mona courant te tokitaki pe na kanluka bisika nini bana mboka o bazwami na Ngaliema batalisaki biso pe pasi na bango na we etali bongo pasi na bango na we etali lotiliki makamu nyonso pasi courant pe ezate 20h mutazolala est-ce que mutazolala ba 19h 20h Mag FM ekitaki bongo na département de distribution de Kinshasa na direction régionale Kinshasa Sud o ezwami na limité 12e rue bisika nini tokende kokutana na ba responsable à secteur ba ebisa biso exactement qu'est-ce qui ne va pas pour courant eko ma femme de nuit pour na mibali pe homme de nuit pour na basi c'est-à-dire ekendaka 5h to pe 6h yango ezonga kaka minuit to pe 1h ndeboye to pe simbela na bakonzi baye bana kotala secteur o électricité po mboka moko te ezala émergent na kati ya molili bateki ya wenze ya Kinkole bazali kolela lolenge bakoma na bango voisin ya fulu kokamwa. Tambola na Kinshasa omona makambo parmi 24 communes. Commune moko eza réputée pour na exportation to pour na pêche ya mbisi tozali précisément na commune ya Nsele awa na quartier Kinkole epai wapi ba mama ba mesana koteka mbisi na bango après kozwa yango na libongo. Kasi likambo ya kokamwa on dirait kaka ba mama ba yebi ata esika kotia mbisi te na mesa na kati ya wenze po
municipalité tope ba kambi ya commune batika kabango kaka bongo bateka na bango na balabala kasi likambo ya monene okomona tala ndeti awa azoteka me pembeni ya fulu na sima na ye akobwaka mwa lisu abwaki pe soyi pe bato bazoleka ameli mwa eloko na ye bitabeto peji atia yango kaka wana ondire kutu aza pembeni ya esika ya koteka te kasi bile azali koteka eza biloko oyo bato baliaka mokolo na mokolo oyo tobengi mbisi ya mai fulu po mboka Kongo ya salite to salite soki we mokonza wenza azalaki soin mbesa ite ekozala te bakonza commune bakolongola salite batinda ba conteneur bakolongola salite musana bango basalaka mama topesa mbono so correct toya police ana 100 francs tiki à l'état 200 bato asala on peut 200 nde topesa 500 na maloba na bango ba maman bateki awa kati na wenze oyo batalisi ete eza pona kozanga wenende ba prefera na bango koteka na balabala tope koteka na bisika o wapi danger eza permanent kasi ba fulu pe epai wapi okozwa kutata idete ndenge balobi awa ke bourgmestre atinda kabato po bazwa mbongo ya taxi epai e ya mesa e ya kotekela kutu ba policier kolobate po ba komisa bango ne ondire mabenga na bango pona koya kotoka ka mosolo kasi mbongo wana ekendaka wapi pona assainissement ya esika oyo ezali censé ya kotekela batubile ya kolia tozwa idea pe ba konzi ya municipalité bo sale loko po santé c'est la vie. Obela ngonga mulai ozwa solution te kimambangu kuna na centre hospitalier Dominique Leker po okozwa ba soin ya malunga na ndenge ya kosakana te. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki
Biso nyonso toyebi nzete toliaka pe mbuma nango kasi mingi bayebaka utilité to pe importance nango te. Laetitia Mizegele yapesi biso ba précision. Esengeli koyeba ke nzete ezalaka très important na vie ya mutu po nzete ememaka CO2 donc tangu ozali kopema ozali ko dégager carbone pe o récupérer CO2 à travers nzete. Nzete ezali vraiment important kolona ata moko na kati ya lopango. Na yango, ministre d'État en charge environnement F. Bazaiba azali ko lutter contre batu oyo bakataka banzete na zamba pe oyo batumbaka zamba. Pe azali kosala effort que banzete elo na mamingi na banzela ya ville province ya Kinshasa pona ko protéger peuple na ye. Zokande couche d'ozone oyo e protégeaka biso contre ba rayon solaire et koma koliama yango to koma ko constate moi e koma makasi soki tozali na saison ya mbula pe malili e koma makasi na tangu ya elanga à cause ya koliama ya couche d'ozone wana. Esengeli koyeba ke banzete misusu e protégeaka biso contre ba érosion donc ba mapangu oyo eliamaka mingi na érosion soki oloni kaka bambu wana misisa nango ekokimisa érosion pe lopangu na yo ekozala protégé. Tolukaka kolona banzete na mapangu to pe na environnement na biso po tozala protégé. Peuple congolais oyoki importance ya nzete na vie na yo yango wana zala na notion wana boyoki. Pona ko enregistrer album na yo kitoko Kimambangu na studio Liloba kuna na 14e rue po okozala jamais déçu. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te e bongo bakita e bongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzokande enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prix a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Kimambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Na cadre ya article 15 Mama Matondo atekaka na ye bakisi ya bokoko kuna na commune ya Selemba okaka pona kosunga libota na ye. Ayebana na kombo ya Mama Matondo ye atekaka bakisi ya bokoko toujours na cadre ya Kalai Ngangu Kalai technique. Aboya na ye kotalela kaka papa po Kinshasa ya lelo pardon. Soki ozeli kaka papa okoya kozela mokombo so azanga mokila po misala esi ekufa. Kaka na bakisi oyo nde asungaka libota na ye ndenge ezalaka
pe kosunga population na ba maladie ebele oyo na ba hôpitaux traitement ekoki kozala cher mais awa isifi mwa muke ezala ozwi guérison mais keba po moko pe ba inconvénient ezalaka lokola kaka musala nyonso kasi mama Matondo atangela na ye yango classe te eza kaka mayele nzambe apesa ye boyoka ye moko ndenga expliquer soki mutaye kosomba kisi akoyebisa na kotune nani ozoyoka santé koma ndango ya banda odetere ngai nazoyoka boye ndika tokina na hôpital ndenge ezalaka tana koyoka ebongo nde na kolakisa ye omela kisi oyo nde ozwa kisi oyo obandomela ngo demi verre na tongo avant na omela ngo na ifolia omela ngo demi verre na tongo demi verre na pokwa donc apesa ke lokola ndeti kaka lokola ndeti 2 litrage donc ba litre un demi omela ngo pendant une semaine nde so ameli bongo ye moko tanga okende komela nde akoyoka santé na ye soki ayoki yango normal nde asali nini atiki na ye mais soki mwa normali moko eza quelque part akoya kozongela donc nayebisa bango fo ozongela nga mpona yeba kisi omeli osentir ndenge nini ngai nasomba na banaye koteka na Gambela tellement nde napesaki exemple na nga maintenant kwa rentrée scolaire bana baza mike nakoteka siko na porte ndako nde nakendaka kosomba na Gambela baniki kuna nga mona yebi nzete oyo soki nasali yango kisi mpona maladi bisongolo moto akomela yango akoyoka bien mais soki moto esali ye diarrhée seke esali te kisi ekuti maladi ekuti esali te nde esali moto diarrhée esala mpe pendant 2 jours te tasuka amela yango na ntongo ngaka na nsima nango nde akoyoka nde libungo eleki nakomisela yango nzambe mpo nzambe nde moto apesi nga mayele oponga natanga yango na classe te natanga yango na classe te mayele oyo nasalaka oyo nzambe nde moto apesanga yango soki napesi moto ameli nakumisaka yango kaka nzambe bakaka ke deswana boyende ezalaka yo mutu olinga kaka kotonga baninga ofandela télévision exemple à suivre yango yo teka ata mwa nguba na porte ya lopango ekosunga yo olie ya kolekisa ta na yo na makambo ya mabe boyoki Dr Jean-Claude azali kobeta mbasu dada na poison na ndenge ya mukete bolanda commentaire ya Laetitia Mizege. Mwana Congo, solution pour na ba maladie oyo etungisa bino tango molai eye yo mutozali na problème ya cancer, poison, diabète, prostate omitungisa malisusu te grâce ya Dr Jean-Claude oyo azali mutoto ya Manyema, c'est-à-dire congolais ya solo azali ko traiter ba maladie oyo kaka na banzete pe makasa, c'est-à-dire epa na ye bokoko nde bokoko na oyo etali poison azali ko beta yango dada akosalisa yo nanu teste soki osanzi kaka le même jour apesi yo bakisi pe poison epakati atretaka ngo kaka na mokolo moko bino ba oyo botungisami na maladi ya sucre ata ematiti na 1000 epa na ye ekokita azali kokitisa sucre na yo ekozonga normal bongo batu oyo banyokwami mingi na prostate bomitungisama lisusu te azali kobeta ngo dada, c'est-à-dire na 3 jours ya pamba prostate na yo ekei ata bachaki yo basonde akolongoliso basonde wana 3 jours ya pamba prostate esili pe na oyo etali cancer ata pote esalaki yo na libele azali kosilisa yango kaka na makasa ya bokoko bongo oyo etali hernie okende na yo te baopere yo po bakisi ya bokoko oyo Dr Jean-Claude azali kopesa ezali kolimwisa hernie pe okomi normal bongo bino ba oyo bozali konyokwama na mbasu pese bomitungisama te Dr Jean-Claude azali kotraite yango kaka na makasa ndenge kaka bakoko bapesa ye mayele ya kosunga bato boka bino moko ndenge aexplikaki nga naza Dr Jean-Claude naza moto ya bokoko ya biso ya Kinshasa ya Congo eza ya mosula ndenge bakoko batikeli biso molembo oyo nalingi naloka ye bino mpasi bamutungisa mingi na maladi ya bokoko antuka ya liboso nasengi na motu nyonso oyo aza na problème ya poison nga aza moto ya este
En tout cas, poison ndenge tout bino na minute oyo. Bana sonya kango journée moko. Na okeso kati simbala moko ko sanzi na usumbi. Na traiter les sous cancer libère. Cancer de scalp. On comprend. Na soigner nyonso sans problème. Na soigner les sous prostate 3 jours. Na ebishi 3 jours en tout cas. Na soigner mbasu. Mbasu ebande. Na soigner ngo journée moko. So comme na pota. Osala kama batumike ici. Welisa benga Dr Jean-Claude na numéro oyo okoyamba yeye moko pe akoya kosunga yo esika ozali. Dr Jean-Claude asuki kaka wana te azali pe ko traiter éjaculation précoce, infertilité ya mobali to pe ya mwasi pe ba maladie lisusu. Bozela te maladi ekoma yo makasi pe oluka ye kasi tangu kaka ozali na ebandeli. Welisa benga Dr Jean-Claude okozwa solution pe santé na yo ezongi ndenge ozalaki. Boyebele o tolobaki te awa tembe ezali te po maladi ezali kosila. Oyoki Koka mwana Kinshasa barre de bis ekoma nango lieu de refuge ya bashege na bakuluna. Respect ya ba bien public na Kinshasa ezalaka lisusu te. Tolobela na o etali barre de bis en tout cas ezali pasi pe mawa po soki otamboli okomona ke barre wana ekoma nango bandaku ya bashege na bakuluna. Botala neti awa batandi bilamba lokola na singa kote kuna pe fulu na sima okokuta basaki basundola wana kote mususu pe are ebongwana nango kwado kokamwa lokola pe leta congolais amesana kaka kotonga kasi suivi ezalaka te yango tokoma komona makambu ya boye pona bare soki tokomi kaka na butu okokuta batu balali wana donc ekoma nango lieu de refuge yango population akoma kobanga kotelema wana ezala mituka likolo ya ba civique oyo bamesana kolala wana mona ba pepele vraiment baluna ka poto mais pour ni vraiment biso pe to sala pe mboko na biso comme lokola poto bare wana basali yango poke non mutu vraiment donc akope manae place wana pour la transport mais to mona vraiment ekomi bosoto ba chege ba komolala wana ba mama mususu ba komoya na bana wana na ba fazer mususu ba komolala wana mais suivi ce que ezala nango makambo nyonso wana vraiment donc elingeza esalema nango te ya to senga mingi pa ba autorité na biso que non ndenge vraiment bakendaka poto balulaka poto bakomisa pe ville province à Kinshasa ndenge vraiment donc bamona pe poto wana pe biso vraiment tozaka na Kinshasa lokola ville ya munena na mboka na biso donc tozaka na ville mususu te gouvernement congolais abandaka bien maso a toujours bongo ndenge ya Congo ba ko sala loko moko ya bien omoni kana wi bazo sala loko ya bien mais suivi ezalaka te yo moko bien suivi penze ezalaka te okomona esika na 8e heure soko okay na ba 20h okuta bakuna balali moyo te mwana eza susu te moyo te matana petit peu va ezali susu te comme bakuluna ba basaka suivi na loko te ba kaka basali musana ba bakeke silesi ndenge ya Congo barre de bis o ezalaki ba transco foi bandotelema ba bis nyonso foi bandotelema bakoma kotelemela ba place wana te bazotelema place o barre de bis ezate mais place oyo ya barre de bis eyoko koma ba ndaku ya bakuluna ya bashege ozomona batu moko bazola la position moko ezate moyen moto ya za normal ayeko zela bis na ye atelema wana ezate bakomi kotelema mopanzi mais eloko nazo senga vraiment na gouvernement congolais bazwa disposition ya ko réhabiliter ba place wana malamu pour que biso nyonso to banda kotelema wana poto zela kabis na ndenge ya kimia awa tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kosalaka suivi na ba bien public oyo po population akoka ko profiter na ngolokola bijou na bango Kinshasa oyo penze ezalaka nini pona bamboka misusu makambo ya boye ezalaka te tanenge che tanenge sali kitoko te
Et à l'élo 29 décembre, comme na souk avec impact na idéologie. Merci pour la confiance et fidélité au bozala kanango pour na kolanda biso kasi ceux qui bosepela ki na édition na biso ya mukolo lelo. Bopesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle au bazala ki wana pour na kosela bino musala kitoko. Na sima ya caméra na zala ki bongo na Florent Okita yenda benda kinga bilili po bomo nanga na banda kuna bino Junior Santos pe azala ki wana kaka na cadre kotala ndenge ni musala ezali ko salima. Kasi botika na pesa merci et pas à maître Malou Abili Cléophas o azali bongo initiateur pe président ya fondation Malou Amobimba ngana bino tokutani mikolo ezali koya kasi na pesi mbote pa ingénieur trop bon badia tonga nzete ya malili bongo te